ndima nga na kota banda kuna bino merci na ngo pesa toujours temps ya ko informer bino pour nous accepter nos sozolika wana Kinshasa pe partout dans le monde. Alors l'actualité oblige bino mo boyebi makambo ezoleka na internet vraiment actualité mingi ezaki côté ya ba musicien ba comédien mais siko ekomi kara ba chroniqueur na ba chroniqueuse koto bitumba koto ko swana koto nini donc biso mutu tozo musala ko informer bino mais et comme sou entre biso ba kita moko yo kana te ezali bon nga Christelle kanei se bino na za wana te pona kota ba polémique batu na za église au milieu du village malgré tout ça oyami mutu tel ba taxi que comme mutu tel ba fan pe oyambaki kingani pani oyambaki mokonzi pani oyambaki sinta pona nini oyambaki makinike pona nini donc comme ba fan te ba ça de ba za ba kana bango ba comme ko condamner biso or biso toza wana kaka toujours pona ko informer bino. Alors le on a bino lisusu Manique de John bino ozoleka entrayé na ken piana entrayé Karine Mokondi Cynthia Kapache madame donc makambo ezebele. Alors to kosola moi mukie kana isabino moi c'est ça synthèse makambo so ezoleka parce que to écoute na Manique kimia et c'est koti to bazakara na bambu tumbutu merci na golo maela soda makasi parce que oti kangate mikolo to zanoka partout merci na papine zola mais propriété privée merci à Ben Leba le plafond de Genève et Papi James le plafond de Genève vraiment tel qu'on a profité maman pour saluer Ben Leba le plafond de Paris merci Nayo merci à Freddy Mbila merci à Maxime Samba merci na bande de partout dans le monde sans oublier Kim Kimboko le bourgeois gentil maître Lolandou Zita ma passe déjà c'est 15 octobre anniversaire et Rosa Bon Koinda na ba Belgique nous avons déjà Manique de John Mbote. Bonjour Manique. Bonjour. Bonne. Moi malamu ezali mais invite ezali. Invite sous. Invite la bitumba. Bitumba yango ozomona kaka suki ozomona kolata ezaka jaune dans ndona. Système ndona kaka je salue mon pasteur Damas Massissa na saluer pe balongo nyonso ba mbasi nyonso bisimbi nyonso ya Congo. Ba mama nyonso. Mama Futa, mama Nzinga, mama Kipamvita. Fumu Kimbango vous yakanda ndombe. Ni mwana Congo donc na sengi bino na pesi bino nyonso mayangi na bino balongo po bino nde boso batela invite za mboka donc invite zali invite sukoza par rapport à nini makamone par rapport ya mwana mwasi moko za colonne na ye eza mulai par rapport ya bassin na ye et puis za makole tengama donc na ebite mwasi akoza na forme ningi wana makolo ngo pe tengama eza makolo normal te mwasi ala taka 43 bakecha bana mibali donc na ebite vraiment mwasi akoza na ako chaussée pointure mona ba garçon na ebite mwana na Karine na ebite vraiment na mwana mwasi moboye a supporter ki mwasi na été déjà ça dégâts ko supporter ki mwasi te akoma mwana mobali yezo mwana mwasi ba benga ovie njora kutu na tanga kombone natanga comme na ye mwana na Karine na mwana wana supporter ki mwasi na été parce que mwasi eza na mambo ebele il faut bota il faut éduquer la masse babi c'est la femme qui éduque le monde mais ye a supporter ki mwasi ta comme mobali akoma ko cha loyenge lelo bandoki basangani na comprendre ka ki bat nyonso ba fréquentanga na internet bandoki ba yaki siko pa ba boma ngana mwana na banga bakase ba olianga mwana ou bien ngana kufa na lela mwana ngate ou bien mwana nga tala kaka ndenge bavanda na mwana nga basi ba kena pa ba leader nyonso o basola na bango ke bozwa mwana wana te mwana na bino yo bota mwana mobali te na vina o wana mususu wana alata aka soutien na mona mabele ne sans soutien alata aka soutien mwana na Karine alata aka soutien non so akolata so sans soutien à vivre te yo boti na mwana te elo te mabele se kwe yo ndenge wana c'est comme pété wana na éviter vraiment comment ça makamba kati Manique toyoki makamba leader to tika to epingle wana momuke isolo ya principal bien ça qui vont na la team moi pas héritier watanabe la pesi bon moté déjà c'est samedi 7 octobre vous allez na concert na extrême campagne alors to tika la wana solo ya principal bien moi muke prince azaki na la team moi tout à coup to monika prince alongo te peut kama makambo ba ezo leka ba teso ba yebito to landa biso to fa na prophétie
La team n'a rien à voir avec ça, mais la team professeur Bima qui non poison ezali pour nous protéger moi na singa fana nanda. Poison na la team moi tato pas bataliba. Bazoka bien que nous soka poser une question na pesi réponse ko bandela nga question te pour na bandela réponse. Na modifier réponse te. Na lobby que poison ezali pour nous protéger moi na lobby afanda 1.3. Afanda atika musique. Afandi nano. Avant dinan. So que babia azaga un grand musicien fa ina tombote. Moi te que soka yokaki. Anga avant na tombote. Est-ce que le bimon avant de mon na talent avant de pona ni pour quelqu'un temps avant nan. Musique est si là ati. Azan on nzoto. Il y a ba rumeur mo il paraît que atal si déjà ko ta budget c'est fait rigoler. Ah, na habité biso lobelo ko te ba rumeur la kinazeringa landa ngo tenga na réaliste. Moi, je ne regarde pas la quinoiserie, je regarde pas le langage de la rue. Le langage de coin. Pour où tu veux c'est là moi si que batambol déjà pas valider ne se basul ça. Bato batambola ka basul ça valider ba kena ndako valider ko singa singa. Nga banda ba bya kufa leader mota mona na ndako na kenda singimbo. Mutu tamona nga na kokoko nga mosa ba bena yo singa na singa ati. Na bunda na bana nga na finga na internet na zala ka wana mukena ozwa yango ne no lesa bana nga. Alors nous avons ensemble la réaction de le cœur et le rein. Tant que tu es la pamba. Parce que moi, mon rédempteur s'élève toujours pour moi. Je renversera toute une légion. Alors, on a confiance. Avant nous, totalement, voilà, vous avez confiance, vous avez confiance en ça, vous avez confiance en ça, alors, pourquoi pas maniquer? Babia Ndonga pauvre que son âme repose en paix. C'est là qui vont la carcelle atteint place au bus on soto yeba babia ba vocal banzembo et kenda sango. Pourquoi pas maniquer ko le baté le comme kokene bo ko zonga ba problème pour na babia. Pourquoi qu'on peut pas ko connaît ko fité à encadrer ti à ko évoluer parce que tant on pas qui sinjo akuna a réclamer moi na aya pemene parce que na yebi musique bien té. Orchestre n'est. Orchestre n'est. Et c'est bêta. Attends, attends. Album est ça. T'es notre album anin. Album était comment combien de CD. Bah tu connais pas l'album on a pour moi nanga yembaki. Pourquoi peut-être pas qu'on connaît qu'on fait l'omidé à encadrer ti tango romo na ke koké. Kunate wana ba bia sale kaki kunate. Kunate sika papa le kaki ba exploiter papa qui ne soutient na mwana ba exploiter hein. Wani to comme wani to yaki na msuka poto sala la monter. Wani zaki babia. O wana mwana nga. Voilà, Tokoyeba, qu'est-ce qui se passe entre maniqués? Na Ken Piana pour tout le monde déjà Ken Piana annoncé que à long les maniqués na film pour na comportement n'habité. Bouloué les ni. Ka yemo kalba ki annonce longo linga ka yemo so sa vidéo te na PMC ka yemo ayebelo ka limité. Ngani muna bagi na longwe. Pas proposant musala nga ya luka musala panete yem ta proposant musala longwe nanga. Siko lo Tokoyeba raison valable non parce que raison valable ezaka ke no a fréquenter ba yini nanga. Nga banguna na yenye so matika songo basa banguna na ngate mais na komisa ba binemi na ngapo na ken munyo so za ennemi akena koma ennemi na nga mais yelo kwa moni ke no binemi na baba camarade na se retirer parce que poison ezo tambola na ko so pe poison na micro na longwe na nga na longwe na nga na ba ida na longwe na nga tant bitumbe sala mesi tant na monke alakisa i parti alakisa ki position na yi jour ya querelle jour ya ko swana ya ngai na bibi wana prince na bata prince ken ala sa position na ye aleka na salle émission bi que no Karine a pire petit ne baba na basoda o basa la clan na bango siko to yeba yona bibi tout à coup bitumba bo wanda ko ela ni depuis kala parce que ba bibi baba sentimentaliste baba to baba to ba sentiment bibi ya na hôpital bana ke ya ko lobisa Karine te parce que Karine a moi mabe. Mais tout d'un coup, on a commencé à Karine à Olia. Oh, boy. Bah, on s'engage, bah, on comme belé, bah, on peut s'engager. Bah, on monte que jusqu'à là, bah, on peut y aller. Bah, ça va te belé, bah, alia moto ya ba te belé. Bah, nous sommes pas pembe na alia ba moto. Ngazo kokate, azo comprendre te. Azo kende pas banganga. Banganga. Bah, azo kende pas. Yé moi na Karine, kende pas banganga. Batu na yo solo ba na so poser na ba preuve na lobby ke moi na Karine kenda pa banganga na biso ko répéter nga question te na so tu na onde manique parce que na lobby moi na Karine kenda pa banganga oyo ba na so tu na yo ki manique est-ce que na so ba tango zolo ba na lobby ke akenda ka pa banganga
La preuve est que camarade naye, mobali naye a lesbienne, a loba nanga que non a même polo ya moi nanga pas maman Ilia. O ba beta razeke pas que beta zeke. Pourquoi que tu as ça polo moi, que tu as sa chance à moi no ya botité. Na idée ni. So camarade wana lesbienne. Pour attendre le baki amemaki polo moi nanga pas pasteur nanga na silika. Pourquoi que tu as sa chance à moi no yo botité. Il faut bota moi na yo, ya boti moi na te, ya soit ta zemité na vie nae. Eh? Mwana ya mutaliboma azalaka mutaliboma ngana mutaliboma te ngana bana ngana za mwana ya maman aza juste poso to bito bando nenga ba comme ko finga ba parents ngana expliquer maman ya mutaliboma maman na poto ya mutaliboma avant na église ya maman olangi nga ite nga maman na nga colonel asaila mboka o nana tana banguti yo solo ba maman na yebi mwana maman oh na yebi sikasi bango ba yo akali solo ti maman bango ba finga ki ba mona photo na ye non c'est permettre au chat photo maman na net maman na quel genre ya maman na ni ki uza mukolo bana ba petit non pourquoi bo komi moi so bo so na kokota ba parents oh kutu ba on to sala biso photo zala boy lelo ba olanda biso so ba maman biso na mabumu na bango mais to mota bana oyo ba sana éducation te. Ceux qui ont mutu obanda qui danseuse na 12 ans autant à classe té. Ils sont mon apprendre à manquer mutu na internet. Nga bana nga bien éduqué na gagner bango kaka. Na gagner bango kaka. Na tona bango ti. Pourquoi vous ne pouvez pas moto tiki le koza mukolo ba koza mukona bango tiki le kwa ba buna buna. Le kwa na ngala ko bota moi le kwa Karine. Ata na mukona ko bota moi le kwa Karine te. Tant Karine na za moi mukenga pe na za moi muketi. Nga ko bota mona âge à Karine te amukoloti nga bota mona nga liboso na 14 ans mona nga 14 ans na 22 ans est-ce na 23 ans Karine na 23 ans aza so na 38 ans akosa ka aza na 25 ans tebi bana ebi ekalati na bana ko linga ete na bana ko linga ko approcher te pona ba maladie na ko sansa sa ba makila na bana linga ngote azaka mosi anjora nando linga ite nando linga ko approcher te ngamna sanjonga bi éviter fioyo mukolo kufa wa okamwa bana haute sorcellerie ils sont là pour détruire les gens ngana sa muto positif ba ko ko isanga kati njoro ba memanga na net na français ni njoro ba po memanga na net njoro ko pesa mutu na français nini oya yebi okoma. L'éducation de base ni njora parce que qui sinjora na barombo ezaki injure et synonyme à salité. Alors ngba kuna qui sinjora synonyme à salité. Ando kumba ba velo. Tangi bando kumba ba velo nga mundela otangsanga. Papa na nga opesa éducation. Sia. Est-ce que effectivement il y a qui sinjora wela ni pour qui sinjora totalement ça. Tu n'as $5,000 babia sa lia babia sa kufa. 10 000 francs, c'est pas bien payé et ça copie à Babia. Mais mieux au Diembeli, il y a bien payé combien? Aïna, Ateka Babia, le cola qui est à Zanouti, $500. Ateka Molimo Babia. Donc, quand on a un micro, on a une blague, on a une solo. Soso quand on a une blague, on a une blague, on a une vérité. Ateka Molimo Babia, le cola qui est à Zanouti, $500 à payer. Ya onta mbabe okambuto babe akata motema yeba asoki de prison na biso babanto ya sina mabe babe akufa ya za prison amoteka kanga molimo na ye miyango ye faut perdre le comme makasi pour yeba passer liwa proche et lié le ko perdre yeba kaka a perdre ya kenda kana tomba babia akenda tomba babia ni maniki yo peut commencer nga sumbongo ko liambo olia tombo ya nazana besoin nazana est-ce que tu as vu bon Pierre tomba la babia nazana besoin babia so Pierre tomba ya sana posa babia za Pierre tomba nazana posa babia za Nadal pour maman na ya za Nadal mais babia za Nadal te so année on a suite année prochaine on soit année tina koma koko no singa kati ba tila babia Pierre tomba puis la babia ya kabona déjà soto kabona ki nazana bazana trop tirer Pierre tomba te non sona kabona na babia nazana trop singa Pierre tomba te. Mais ce que malgré tout moi te ke bato azaki musicien na fandi na 18 ans na yebi ke ba fanatique ni bando ko linga non so kabona na muto za droit ça il est bien te soit kufi. Est-ce que yo kabona parce que yo sale la yo sale on ndenga bien pour papa na papa prince papa ya ba na mais est-ce que batini batumsu on dirait so linga homme na kolia na sala nini na kolia mbongo na pourquoi parce que prince azawana prince on dit makelo batindeli babia mbongo Pierre Tomba nga na l'air on bino ba prince bien te alors so nga na lo balikama Pierre Tomba c'est que prince mutawa tindanga
Prends ça moi mke. Na ba tu mususu va raisonner bien susu te. Raisonnement fait que ne moulaït. Est-ce que c'est qu'on dit ton image? Papa na pierre tombale ya marbre. Ya marbre ba pensa ngo kaka. Soki na kitambo ngala ke pela moto. Na tankuta ma pierre tombale na sala ngo pona bana na yi. Est-ce que c'est qu'on dit comment na ba image ba kenek ti ko filmer bisika ba kunda ba? Kasi ba filmer pona osambwisa yi. Elo njora osala yango na ko sambwisa yi. Lokola yaka quartier ata bomela kai musala akimi na Angola landi eti na Angola. Ala ebukani. Alandi eti na est-ce que croix wana eza bien? Toujours que nécropole na binot. So ba filmer na tricage to ke so mona to ke o mona vérité. To ke no mona vérité. Voilà, toujours que boza pe ba image to relaxa bino ndenge to ko mabongo na cimetière à nécropole poto mona si réellement babi azana tombo to croix ebuka na nyoso to mo image ka reza image golo parce que wana pe ba mona yo mona ka image mani on a kasi toujours que na bino toujours que na bino so beaucoup na pierre tombale to azana dal kaka ya C ba modifier te eloko te parce que dal pe ba modifier ngo ba tie mo ba brique mo ba ni tombo mo likolo total so ba modifier so ba tiela ye ata banda ba kundi 3 ans so njora kena o tiela ata peinture ya pamba tout fina illettré. Tout fait un jour à illettré. Attends classe T. Bodé non na mona te le quoi un jour à te. Yango moi na prostituée, il fallait ta prostituée quand tu es ville. A tchel ya cheta. Akora ko éduquer moi na mon côté, ya ko éduquer moi j'ai éduqué 4 enfants. Zoba ya kisi njora akora ko dealer à te ka drogue, il fait pas même avancer l'humanité. Vendeur de drogue. Hein? Vendeuse de drogue ya munene na mboko njora ateke la bana mikia ba 18 ans ba kene na ndaku na ye na minuit ba mona makambo sala bana ya mikie ba okota na ba mela drogue na alingai mwana nga vana ndaku ne pa abebisa ende ba bebisa babia alingai ba manipuler prince de ba sala babia nde babia so bien mana nyoso na mo pesa ipo pesa sa procurer drogue nga na mela ya mona ala apesa image te na mela drogue ndi siko to kona mela ngo wapi. Jusque là ça qu'on a imagé. Voilà. Maman toujours qu'il y a une nécropole. Toi qui est une nécropole au 5 ça image toi qui est une nécropole. Voilà, merci vraiment to comme kokena suka parce que il est déjà 13h passé photo comme un nécropole pour na banzana ça Kinshasa. Merci Maniké to comme ko clôturer pour na siko Suisse ba ko zonga na nécropole alors n'imité ba fan na ba zo na miso. Ba fan na pesi bino son beauté. Elisabeth Mayang la grande prêtresse. Mikolo na lancé ba touti. Elisabeth Mayang est toujours la grande prêtresse, hein? La grande prêtresse. À toi aussi, maman. Eh? Cynthia la cadette de Makambo. Babi Cynthia la cadette de Makambo. Toi, Babi Cynthia capable de faire que c'est nous. Cynthia capable voilà. Avec aussi pardon par rapport à Makambo le cas qui. Cynthia avec que c'est pardon, avec que commettre les points sur les i. Que des jeunes Makambo soka et ça le kuta na kosinga mona na Karine pardon te. Image au mona que ça le kuta. C'est tout. Bon madame. Ngana madame azani ngana kena ngola te mutakenda yaka ngola nzela lufu azonga nzela lufu wana ifo olukosi kapasho tunaye ngana imam na bonti ki kapasha kanisa za akasi ba chebi tanti siko za kasho madame ana kasho Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez l'image à Nécropole, merci à Gola Mahala Ponamili, merci à Kim Kimboko, le bourgeois gentil homme, merci Nayo, merci à la Fouine, Babi, chauffeur de Thompson Mikolo, bien, merci Nayo, merci à Vanessa Moussa pour l'assistance, merci Nabino Nyoso, merci à Julie Singo, Moussa Pemba Chimène Kiala, Antoine Chigana, Bossani Bongote, Chagi, grâce à elle, Maestro Moté, Ma Irmine, Niklien Tsemi, Nabossani. Merci Nayo, merci à Carmel qui t'emballe à Karma Omo, merci Nayo, merci à Frida Kangaba Charme, sans oublier maman Espem Bombo, Jennifer Ikasi, la maman de Janelle Jana Star, bisous mon bébé chéri, je t'aime beaucoup, merci à toi, merci à Claude Konka, Kakola Kola depuis Soudaf, merci Naban de Kola depuis Soudaf, vraiment à toute la famille, Nabakwalon Junior, depuis mon entier, et n'a pas si bien gros coucou, il y a de Oma depuis États-Unis, Déo Laetitia, merci Nayo Yaya Moto, Salangoka Ande Tolobaki, merci la bande de Konyoso, au Balandi Biso, Tokuta le prochain numéro à Emson Biso, Papine Zolame, son propriété privée, Nabosanyo, Tetararayo, Chimène Kiala, Jidis Ngoy Bibi.